Bonjour, bonsoir bandeko bisika nyonso bozwa lelo naye kolobela polémique oyo ezoleka na matanga ya bafifisiwa. Polémique oyo ezoleka na matanga ya bafifisiwa euti wapi epi basali yango mpona nini? Polémique oyo ezoleka na matanga ya bafifisiwa euti na video moko batiaki yango na ntango ndeko na biso moko congolaise oyo nga mpe nalingaka mingi na apprécie rapport aya na bainitiative na ye ya bien na internet en tout cas vraiment nalingaka ye mingi me mpona lelo vraiment naza vraiment déçu komona comportement na ye par rapport ya liwa ya fisiwa atui video wana na ntango atie na chaîne na ye. Or video oyo atie ya Gloire Yolandi eza video ya kala. Gloire asala video wana ça fait vraiment longtemps na natala yango basérie oyo Gloire Yolandi azalaki na baproblème na fifisiwa si je me trompe vraiment bandeko na nga mpe bacongolais bazali oyo mpe batala video wana mais malgré keza nango video ya kala me ye apréféré atia yango bon raison atieli yango biso na bino toyebi te. Ngai ekokamwisa na okotia video ya bongo otia yango mpongo ya bakolo ya Hollande ou bien mpo otiola fifisiwa parce que lelo na minute nde tozoloba ekomi elongwe matanga mawa ekomi polémique sujet ya liwa ya fifisiwa bato bakomi kofingela yango soko okolo ya Hollande ebongwani matanga ebongwani na mafinga donc c'est-à-dire cause ya motu oyo atiaki video ya liboso ye nde motu acreye makambo oyo nyonso oyo ezoleka epuis bato oyo nyonso oyo bazorépondre oyo bazofinga bilo online bango mpe bayebi na bango ke video wana esi eleka parce que motu déjà so aza na chaîne YouTube nde tozalaka boye banotification nyonso ya baninga eyaka ya communauté eyaka video wana andimi te bato oyo bazorépondre batala yango te mais nyonso wana kaka mpona baganye bavie bapréféré bazipa miso basala semblant comme si bamona video wana te nyonso wana parce que bazoluka actualité epi bazoluka bavie mais naosenga na bino bochange ce n'est pas comme ça vie balukela yango mpe bono te wana ekomi kimoyibi wana makoki na boza susu boza so différente na bamiyibi ya gambela mpo moyibi ya gambela azoluka ayiba po azwa mbongo c'est la même chose bino mpe bozoluka bocreye mabe bopekisa barelation ya bato boboma mabala bafamille ya bato bobomisa bato mpo eloko bino boloni lelo na motema ya fifisiwa na gloria boyebi eloko nini boloni eza malamu donc en quelque sorte ezaki moyibi boza kaka banani bozaka ndenge mona bamiyibi boyeba korespecte bato respect c'est vraiment important so boyebi respecte naza na video moko na chaîne nalobelaki sur le respect de soi et des autres napesaki quelques conseils oyo moto azangi le respect des autres bozongela video wana bozwa ta notion komsamba na nsima boyeba bokokosala so betise ya boye te eza soni mpe mawa ekola bavie bondimi bobebisa relation bobebisa barelation na baninga oyo bozala na bango malamu eza na sens te koma yo okolamoka na ntongo boye ovandaka boye ntinga na créer eza nini pourquoi pas bocréaka bamakambo oyo ya bien oyo omema ya biso mo eloko moko implice na mboka na biso pourquoi pas epuis fo omona baréaction ya bato donc bato bazelaka kaka sujet moko boye ya mabe ya mafinga bango mpe batelemi aleko bandi kofinga batia kaka paster moko boye aya kaka awa aloba kaka ke tobongona mitema ou bien basenga biso bacotisation balobake topesa bacotisation ata diero ya pamba mpo balongola bashene na victoire soko omona bavideo oyo kosalama mobilisation modele oyo esalama me na bafutilité fo omona bavideo ndenge ebimaka nyonso wana kozoluka bavie non ce n'est pas normal vous devez respecter les autres le respect faut exister et surtout
na bawe mwasi wana oyo akufi wana azalaki cher mpona ndeko na biso fifi si oyo bino molanda histoire na bango fifi alobi aza lokwa mama mpona ye moto abokola ye moto asala ye po azala oyo ye aza lelo fifi si atangisa ye baklasse e shok nini fifi si aza nango po lelo oyo bino bozwa matanga wana oyo ya mama na ye bokomisa yango lelo sujet na bino po bino lelo soki basali yango mpe bapoti na bino mpe bayaya na bino bosepela nango te tozala mpe bato te soki boza na bafutilité na bino bosala yango na bazoba na bino na bamakambo ya serie boye te eza normal te oyo eza koshoke lisusu moninga bino mokwa boza kaka bato ya kozoba donc na nyonso bozomema ngo kaka na bozoba eza malamu te antuka vraimen faut tochange toyeba makambo nini faut tosala bavi kaka te obie mbongo te ya internet ebongisa biso makanisi na mayele po toperdre na barelation na makambo malamu oyo esengeli tosala tokomisi malamu na nsima tozwi mabe totie liboso non yango te esali vraimen mpasi mpe mawa yango esali ke nga na ndeka na yango ebela nini sujet wana moyen te donc eza mpasi epuis bino mpe bandeko oyo bolandaka eske bozaka oblige bolanda kaka nyonso na bozoba ebie bokomante kaka nyonso il faut mona bacommentaire yaya mata na ye kende na ye eza kitoko te ntango nyonso nalobaka bozolona nini oloni ngu bozwa nguba oloni lisango ozwa lisango mata na ye ntina suka na sens eza na sens ya ntango ye ntango bozomatisa wana bozomatisa nini ntina suka eza na sens ya ntango ye te tokoka tosala makambo malamu po tobuka mpe ya malamu okoma bokonzima kaka bandi moko ya bato moko boye antoka bokoeskize nga vraimen terme na nga ya bato moko bazanga ntina bato moko bazanga ntina bauti soki wapi bazanga mayele basangani bayaka kobebisa toute une génération et vous êtes là boza koencourager bango non bino okanisi bato ebele bazala na mposa te baloba na makambo oyo nyonso oyo elekaka na communauté na biso bato bazalaka na mposa bato babangaka kaka nde mafinga baretour bato babangaka mafinga ozomona bato babangaka na bango kaka mafinga donc soki tolongoli kaka kobanga mafinga kaka mpo omoni biso na bino différence eza kaka ke bino boza bango makasi na mafinga mpo bino soki ozwi moto mpe na mafinga bokobila koboma ye eloko kaka babangaka kaka mafinga ni tete kobanga mafinga donc wana na oyebisa bino nde nyonso batelema yokanisi eswaka bato te na bacomportement oyo eza na sens te koma bokoluka mbongo tie na niveau oyo bondimi mpona baintérêt personnel na bino bondimi bobebisa kongo na biso mpona bambongo na bino bozoluka mpo bosala bavi na bino na bamabota na bino bosoba bandako bolia nango bolobi ke biso tokovivre na polémique tokobebisa donc eza lokola bolingi boya kotia milimo donc boza bandoki bolingi bokonza komona ndenge kindoki wana makambo mpe moye ekende liboso eza te soki bata modele oyo batelemi liboso eza na sens te en tout cas trop c'est trop vraiment boyeba kovanda na bato boyeba korespecte bato boyeba vraiment korespecte bato boyeba korespecte bafamille ya bato soki boza na bapolémique na bino boza na bafutilité na bino bosala yango entre vous na bamakambo na bino ya kozoba eno na bamakambo oyo eza sérieux combien de bato oyo bozokisi mitema na video wana na famille ya fifisiwa eza malamu te eza malamu ata moke te il faut bochanger mpo boza bato boza banyama te boza bato oyo boyokaka mpe boyebi makambo nini bozosala il faut bochanger eza malamu te fifisi wana ayebi ke place ozali yo mpe déranger yo
Mais na opesa oka courage mama courage likambo oyo eleki oyo donc eteya yo mbala nsima oyeba bato oyo ozalaka na bango ozomona en tout cas courage na fisi wa bisika ozwami bamecondoléance vraiment en tout cas biso mosusu toza vraiment na mawa na elongo na yo vraiment ata toza pembeni te mais toza vraiment de cœur na yo donc video wana nayaki kaka mpona alobela kaka mpona na polémique oyo eleki na ezoleka na matanga ya ndeko ya fefisi en tout cas merci beaucoup bisika nyonso bozwami nasengi bino merci ciao ciao à la prochaine